N'habité la belle rôle la belle wana Kofi central les lobos. N'habité ba F victime ali mena précédent qui mingi nanzela vie pour viende mutaroza na akoza la ekon moko atikali na mboko. Na kuna pour bango bazo tika biso. Na bandana kuna awalaksanga ba directive nini Hollanda bien. Mais est-ce que yebi que ngai boumeli na musalo ko bandango bo bébé na musala oyo yango kutu nkolo mususu ndeko moko na pesi kutu mbote pona kanisi wana eza histoire vrai comme kombo na Mamadou Warisho ya bibi chamala Mamadou Warisho ayibisinga ayibisaka nga lobi Hélène na tika na TV na kenda moluka na zwa ba million na zonga na kuta na TV obandango bébé donc boumeli wana esala que oui, quand même, tout le monde tout ça remarque, moi constat. Oui, que la plupart des paroliers, au pesa banzembo à succès, na artiste msusu. Dans le temps à commenter ba les kata déjà moi 3-4 ans na yebi personnellement. Tant que comme retour na bango fiasco. C'est un constat où je crois que la musique oui, est belé ba bien. On a expérimenté. Est-ce que vous assure na local comment bien? Moi je m'arrête pas à être parolier, naza chansonnier et puis je suis chanteur. N'habite so bat ba comprendre na bien naza kaka parole te nzamba dotanga ba don ebele na komaka na lobaka et puis na yembaka ngana mwa ndenge mususu ngana teko umoni koto loba linzanza libonga te ngapna na opeso linzanza libonga na langi na yembelo ngo peso je suis autrement ngana Ibrator contre maître Simbae. Contre maître de qui? Parce que là il est avec nous dans cette émission, mais j'aimerais quand même parler de l'album Plan B. Le 2 juillet, c'est la date où vous bouclez jusque-là, sauf imprévu. Pourquoi le 2 juillet? Le 2 juillet, pour venir à Adela Rekumbe Singa Petit, le 2 juillet, c'est la date historique. Donc, ils ont un résultat dans la classe. Sur le 2 juillet, on signe le bulletin, le résultat, il y a aucune foire. Donc, nous avons ça de sorte qu'à travailler pour les 2 juillet que nous avons foire, nous avons mwambe. Nous avons inspiré les 2 juillet pour le 14, le décembre. Nous avons pesa o na ya mubesu na mambo pesa na mboka batuba se tenir bien ba se tenir prêt to sali pena musique mo boy place to uta déjà to annonce sa bonne musique et place to zali o na lamba sko pona ngamo donc na sali je fais de mon mieux pour na se peli ça mboka na ngai. Combien de titres en fait? La manita 5 50 yeah. Donc ba même songola corniche tamani w kula maomonzo Toms Mukomene, baby ke 5 kinde lobo kwa Nzambe. Chanzambe. So Monika est comme ici Simbi. Donc la main de Dieu, ils ont enseigné dans le bas 5 titres. Donc n'a qu'à 5 titres, pas plus. Pas plus, 5 titres. Plan B, moi j'ai hâte d'écouter ça. J'ai vraiment hâte de voir côté Banzemo. Je n'ai pas trop de doutes à la personne qui j'aime moins. Danse. Ouais, déjà bon moi ça bébé. N'a dit que na chef lodge na mekaika à moi extrait et ça là va tout bien pour dans le bas ah il va bien mais ce côté générique oh dis attention vous blaguez avec les gens c'est un artiste complet. Oui. Ah bon, j'ai hâte d'y être, chers amis. Pour moi muto tembe na ndimaka kaka ceux qui na moni na ndimaka te ceux qui na moni te Thomas ngayo c'est Thomas. D'ici là le 2 juillet bazana bango calme Max Mwanza Sandy Mwanza, Véadela Kumbi Baosete. En tout cas, moi je suis déjà parmi les gens qui attendent impatiemment. Mais j'aimerais maintenant, avant de boucler, le 22 juin, tu nous donnes rendez-vous pour un bal de finalistes avec bien sûr Ibrator, ça sera au Siflodge. Siflodge, donc. Non, plein. Merci. Nous chapeau pour la Banangeli Chang. Après avoir coupé ta fièvre, pour la bande d'avoir répétition ambulante. Donc répétition mo boito bando ramper na ba commune tout tour des communes lobi na ki na couloir Kimbota na beta na Grand Libulu. C'était du boom époustouflant. Merci vraiment pour na bato non ba qui disque na ngate me ba ole la rande no yemba. Merci beaucoup bato tout ba qui vous soutenir biso pour la répétition là. C'était chaud vena ngai à Grand Libulu ve Bartomene. Merci pour l'invitation. Mais alors là on comprend répétition on peut répéter.
Mais rendez-vous et à balle de finaliste. Balle de finaliste, Sigo, place pénal, tout ça, moi, ma photo, tout ça, moi, orthographe. Il y aura. Na ligne la bombe, on peut gagner son saga en plan B. Non, ça, moi, cachette, mon Kemeboya, Venez-y, en vrai. Vous serez mu, Mouni, Siflodge, na habité yo, et bi confort, et dans la Katia. Yako Sarana. C'est-à-dire, ma personnalité, ma personnel, il y a danger, bah, venez, voilà. Bah, tout au vrai, kilo, bah, venez, Louis XIV, bah, venez, Igo Kolo, Baya. J'invite le président Blanchy Kiboko. Je lui donne rendez-vous. Président Blanchy Kiboko, le 22 juin, vient nous rendre visite au Sylph Lodge. Cadre idéal pour. Il y aura du boom, Baya, Noroye, Mbatamwa, morceau et s'appelle Sabato. Mais est-ce qu'avant qu'il y ait un autre qui a pourtant on qui n'a pas la roca na mawa na bi ah mawa simbako mawa basala mabe nzokande akimni mtagine na raison tika na mawa vraiment na kati ya zamba likakwazwi lisasi aza kozela libiki toliwa yo moko moto bominga obikisa ngai pota kontra zoki ezali mpona yo ingongolo na ngoleleli wapi ngoya bibi chamala ya Mamadou Arisho Sabotan Fumo Irène la Palmereau na Lukapa. Je suis là pour vous. Bon, c'est la mélodie à bien. Greco d'amour yo salisinga chimi Hélène Kalema ngakona tanga biochimi te na koko malokola gitaro ezangi bafil topesa pato ekataneli ngai na miso bokopolo yongali de treso bakisi ba stress Hélène Kalema Pierre Dimba bandeke bakomoyembela frère Jacques Christian, dormez-vous. Miguel Coca-Cola n'a sifflé. Ouh, ça. Mamma mia, Gisèle Wamba. Niamoto, camarade là. Très très belle chanson, très bon artiste en qui on souhaite plein de chance et de succès parce qu'il est très important de vous dire que moi personnellement je veux voir plein d'artistes remplir notre République démocratique du Congo, un si grand pays. Nous avons besoin de tous et de tous les talents. Les dimanches prochains, dans un équipe, dans un team, dans Mobimba, topé sur mélodie bien. En tout cas, moi, avec extrait, ils allaient avec. Moi, animateur. Moi, ma bézali. Moi, ma bézali. C'est mouké caca. Est-ce que rendez-vous à Pipo, rendez-vous. Non, rendez-vous na bar. Pour moi, vous en a bafle. Bafle se dit qu'il n'a pas l'eau, aux amours bolembo. Mais na bar, mon colo bar, on a les bêta. Donc, na bar, on a Boya, boyo, kabanzembo, à Mbonzo centre-ville, et salate. Boyo, kabanzembo, il y a Dada, à Dada, Sainte Coco Dishundoki. Et Taboche le parc. Et moi-même, j'ai chanté Kanyaka. Kanyaka, Bomista Jésus, et Tegisa Yosefu. Kanyaka, merci beaucoup. Alors, nous allons évoluer dans cette émission offerte par le groupe GMM, car je rappelle que nous avons la chance d'avoir un sponsor officiel, Grévy Matita, faut-il allier. Bon, nous allons faire quelques pas en arrière. On va retourner, on va faire quelques 10 années en arrière pour penser à Madilou System, qui le 11 août de cette année totalise 10 ans. Et bien sûr, l'orchestre Bana System de Madilou n'ont pas voulu laisser passer les 10 ans inaperçus, sans but, sans réalisation. Ils ont décidé de réaliser pour vous un album qui sortira le 11 août. Mais avant cela, je vous propose quand même de les retrouver à travers ceci. Ce morceau qui va vous donner bien sûr des extraits de l'album Otozo Zela, parce que le maestro est parti. Le maestro va revenir. Balobi Cursus, l'album du groupe qu'on va découvrir d'ici là. Mais je sais que les gens moto avant de l'émission bandé bandé kazo ningalate aba ina ozelara bana ya light music ba ya na bia bon. Ah bon, il y a solo vandi ya Villanova. Ah oui, bino peut beau changer biso boye to tikuna to côté dans la ville nouvelle. Merci à bienvenue mon Kenny. Bienvenue mon Kenny. Balobi Zapolo Kedi nange. Bienvenue mon Kenny. Zapolo Kedi nange. Bon dimanche à toi. Mbotepe, merci, plaisir. Makasi na bota libiso Chaka Dukudinga. On est ensemble. Alors Toyo Kanano Villanova à travers cette chanson, puisqu'ils sont avec nous dans cette émission Génération d'Hélène. Musique, c'est parti. Aïe, aïe, aïe.
Cursus eloko ekolelisa yo yango ekolelisa yo bebe basakanaka na bolingo te eloko mabe elelisaka bebe tapelelisaka po bolingo ezalaka lokola eloko apema ekosekisa ekoke kokikolelisa elenge bolingo jisemuke bakuya eloko ekosekisa yo yango ekolelisa yo bebe basakanaka na bolingo te eloko mabe elelisaka bebe tapelelisaka po bolingo esekisaka lokola eloko apemo eza informe na maboko ya mwana ngai soki epasuki ekolelisa ye ndenge bolingo elelisi ngai. Bon, Cursus, ça. Je sais pas, je suis congolaise. Merci beaucoup, tous autres découvrir des banzemo. Pour ma vie, tout ça a déjà découvert des banzemo. Oyo, Boroyoka d'ici là. Chief, ça va? Ouais, ma vie, Chief, ou Afimba. Musclé, musclé, plus bon. Chaque musclé. On comprend que c'est qu'il a déjà la table. On va séquencier. Niveau batour ndeni toke na modo pour la kalizala ba intro ba to y pena style ya tout mo que non il banda net c'est so banda te ni banda donc moi ça c'est un peu différent là na ba tour sur ce bêta ba que ça tout tout voilà il va le sur toi l'album en plus les savoirs ne monte pas waouh savoir donc boyi bien ko ça rango alors je n'ai pas même nous allons programme pas pour le lobby sur le canal ouais ouais maman la Bianca maïs mazakuna oyaka maman c'est pour quand ouais maman la Bianca va de commencer on est bon à fantar na ba clé non on la clé il y a palais on avait clé à chambre quand nous maïs femme ba bagano nous salandi yango ne comme ça mutu na ba niveau tout ouais bien sûr biso ga ndi yango ndi ba fleur na ngo yango to c'est pas nous sommes on va passer tout et comme que faut son so donc programme ça ka non na ba ina ko saluer ba téléspectateurs au bazita Rolanda biso moment la Bianca et puis na pesi bonjour ebele na patron na Maestro Fabo le maître de la musique africaine na minute au solana baza bon na niveau Europe on a ko finaliser ba biloko mike parce que Cursus arrive donc batu ba ebi déjà bazwa ki rendez-vous na biso et ça le 2 juillet parce que nous on ne tâtonne pas on agit dans le 2 juillet vraiment les ka Maestro le ba les savoir on ne pas rapport de 2 juillet donc bafano balinga Maestro Fabo yango moni lelo na yena ba mission au Bromona au Villa Nova on na bango boyo comme extrait ya ba banzembo na bango batie na 4 Cursus parce que album déjà et Sili alors sur cette fois-ci à qui le tour on a passé un micro Thierry Miguel ah bon à toi l'honneur ouais ya Thierry Mukolo voilà kasamanga telonga na nzete na kanda jamais kokoma likasali dame we kufaka na identité nango chero bikoli batre nyonso bolingo ata bana bafombo bakwea batikala na français folotikelanga ta santé mokeba ye folotikelanga ta santé grosse affaire oyo ozo négligé yene moto akosali solobi sala attention yo boyinga lelo mpona za mason mokolo kotonga ndako kobenganga bebe yo boyinga lelo mpona za na rien jina mbenza yayaka baref na ngai etengamie plaisir na ngai chifone parce que ozometeni toujours oboyanga yo tikala yo moko babu oyanga mosusu nani soki yo te sandra eleko belle femme donc Fernando Puto Dombuila de Bundes Cursus venant à l'intérieur Yorande Bayembaka na lesai mwa misuni croyaka za satisfait
Orgazon son jeune ennemi quoi ya fête ya ba voisin. Après avoir causé l'isala nanemi quoi na fête. Asopi boule belka Obama. Sans soit attendu jamais c'est dans PC pas ba pigeon. Aliment coutume na jamais koki kobwa kisuti. Ngapena kolinga te banda pile ngaye. Mama lele o dalama. Tika kola kisaka ngai bombanda ngana kokoka na ngai bongo te. Mama lele o dalama. Ale mame bolingo ezalaka na motema toloketo toloba pe vérité ba pesa mbanda no loketo yo motema vraiment soki kondima tika kolakisaka ngai bombanda ngana kokoka na ngai bongo te. Mama lele o tala makambo. Aïe Guilain Mondo Pentacle. Aïe Alela baza pusana pene po bayokike ngana pusani pene na yo lomiso ke ngana pesio moko kaka bango bakoseka bolando po balelisa ngai bebela linga kona bolingo teka ozala motema mobima nanga nyonso ezalaka ya yo papa Kiki Pamila Palmere Valdomudio boinga Arno ami aïe 6 étoiles. Maman Hélène Kalema. Fils de notre village. Mogolo liboso na monaki ezalaki paradis nanga sur terre se fera bien lousse. Toni bambula paradis comme enfer mon bébé yezongelanga Adrien zongela kosekisanga comme auparavant joli Junior Luzambwe nalela na ngai Hélène Kalema mama ye nakaka na ngai beneluto na dio nanga nalela na ngai bebe zongela kosekisa ngai zongela mama ye zongela Merci. Vous avez compris, ce sont des extraits. On va se retrouver bien sûr très prochainement pour la suite de d'autres extraits parce que nous devons courir derrière le temps. Et oui, c'est clair, on me regarde avec des yeux. Et bien sûr, joyeux anniversaire à Sabou Tanfoumou Aigle de la part d'Amoro Sandemia. Et bon dimanche à Blanc, offerte par le groupe GMM. Il s'appelle le serpent de Moïse, il s'appelle le bourgeois gentil Raman Ekota. Grévi Matita, faut-il allier Botozo marcher sur les 6 ans, 6 ans en partenariat au Diembe la Onkabo. L'incatalogue, je reçois pour vous l'homme qui a fait terreur, Robino Mundibou. Nateni n'a habité. Pardon, Hélène, Sungangai pardon, Mama Salisanga pardon, Zalaya koi, jamais pekisa, Mono kwani bana kati ya samba, na mokili oyo sambolingo na kokokata, na mokili oyo sambolingo na kokokata, na mokili oyo sambolingo no, na mokili oyo sambolingo no, Salisanga pardon, Mama Nitu. Na koko kate koka bwana na yo tuna mono na maboko moto musu Solange Kilonda na ngati Onda la plus belle femme oyo ngamba zwaki na kokela reke toute énergie kanisa pardon maloba ko maloba ka ba kufa atikanga na maboko na yo ya ngai Sunga pardon Tokende na lilita ya koko Tokende na lilita ya koko Oyebisa ye tu veux me quitter Olodela ye tu veux me quitter
nakokoka te ngai yo nakokoka te nakokoka te nakokoka te nakokoka te nakokoka te. Ah ouais. Sois le bienvenu. Niveau batindela yenga mituna na yo na lobi nombozela. Toza na opportunité ya rovanda na eto solola na ye. Papi Messi motomoko bien avandi. Mandela Mukonda bavandi. Robino Mundibo, ça fait un bail. Ça va mon frère? Quelle stratégie, quelle idéologie. Noir et blanc Tolobi, noir et blanc Moussa les bandits. Moussa les bandits. Moni déjà ngamo le na latiango ya couloir, ya couleur noir et blanc. Donc la casque na mozomona ya mboka. Tenue de lati liko annoncer auto sala comme on noir et blanc. Et zalipe album à liboso Robino Mundi Busco na zobim so moni oyambanga trop na ba plateau masolo ba single masolo ba maxi single chiffre 9 sikoyo Robino Mundi bu nazo sala album na kombo ya noir et blanc et sikoyo yango sikoyo moni na drapeau Congo elakisi que non nazo reconnaître album tout ezala na Congo donc sikoyo nga na sala album na devoir ya kosala ke album na ngai ezala bien ezala kitoko lokola ba album a kitoko o pe tozwa na Congo quoi. Donc voilà yango monde to lati biso tout tenue de travail o ponto se rappeler biso moko mosala nini tozwa na ba album mingi to yoka na mboka oye da biso ifungola biso to travail yango et yango ngapi Robino Mundi buna ngapi na sala album moko oyo eko pesa ba jeune o bazo ya lobby ou soit bande ko na ngapi ba artiste musicien sou ba sala déjà ba album eko ka ko pesa bango biso implice na musala pour Congo et qui n'est toujours liboso quoi. Ah bah ça c'est une très bonne chose parce que Oza soutenu d'un niveau moko incroyable. Na vandaki dernièrement na Kitamboville avec le multi-patron Fiston Sai, Fiston Mafinga, c'est un multi-patron. Juste pour ton information, tu vas dans Kitamboville, tu as Robino Mundibo. Parce qu'on a le clito, ils font un mineur qui va te le dire. Depuis à Sali Sixa, comment chrétien Baninga. Au moment où il annonce dans le studio, comment on voit que la Baninga mboake là. Depuis à Solana Falia, comment on est chrétien Baninga. Rabino, Nenga na yebeli Robino. Bon, tout maintenant. Comme un problème là-bas. Te na boke la batu bambwake la te. Mais na tel saka batu que non danger ça keba. Na problème là batu te. Mais ezali batu nde balukanga problème, batu nde balukanga problème. Yango moni nga na kotika te mutu akotanga kati. Oh. Na kotika te mutu azwa oyanga na facilité akenango. Voilà les ana oka ndeke non mobali. Mobali batu ba sentir ma que oza pe oza mo. Tant ça makambo lelo concurrence en ya musique to ça on a ba opportuniste ba to belé to betanga na autre ça bango lelo musique ba opportuniste et belé ba zo ba grâce pour ba patron na bango ba orchestre ba mema bango ba voyage belé ba zo ba grâce pour apesa bango ba nzembo na ba groupe et belé ba yebana na ba sima batu mais Robino Mundi buyo yebi Hélène Kalema maman na Bianca yebi histoire Robino Mundi bu na différent na bateau nyonso toujours beta musique en lelo. Donc d'autre part moni bateau ou bazo ba opportunité wana ba romo kansongire bango ndeka fo beta musique bango ndepo yembaka nzembo mobimba na orchestre yango fo beta musique po ba memaka au Zénith Olympia Bercy Stade de France yo ndeka fo beta musique. Donc Robino Mundi bu nazali artiste musicien bien formé et na travailler penza dire donc faut na beta sko musique quoi musique oyanga botikanga na sala musique oyanga yango moni to telemelaka bato balukaka kokota biso kati donc okota kati te donc soko ngoko kokota kati donc okutani pe na recoup d'un coup yango zo mona ko de bato recoup d'un coup Shimbushi 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 un coup d'un coup na nzela na yo moi na bango ngo bazolobelela makambo ngo ba komo tonga ba lobi abokeli nani yo Shimbushi kaka banga ndebe un coup na nzela na yo nana tindaki yo manke mikolo okoyoke loko nana tindaki yo fungola monoko liboso mikolo okoyoke loko
Génération d'Hélène offerte par le groupe GMM. Donc, vous avez Tika. Musique a peut-être simbité Tika. Mais il a persévéré. Yo, peut s'amener un conseil pour progresser au Tika. Non. Mais alors, les gens, ils ont au sali effort au binisi batna chiffre 9. Mais est-ce que vous se focaliser plus dans ces bennes génériques? Ou bien on canapé qui rumba mourir pe fier pour la baninga ndenge to moni ah pour ndenga mabeto ebi ne oti to tamboli zeleki babi so ngo bino ti robino so ngo ti rumba to ti jugement wana réalité ndenge za rotambola koto chiffre 9 koto jugement siko c'est que maboko pona makambo Mama lobi yango Hélène Kalema mama na bien comme ta lobi yango makambo bandi banda nini bandi banda 2016 ouais si tozo kende lelo tozaka mama lobi yango donc voilà azopeki sotika yaya maquillage ozosala ezosimba lisusu tika rumba yaya ezali rumba yaya omoni toyemba basheri toyemba babebe mais à part ngana vie na ngai madilungu toyemba yaya bayembelaka yaya yayembelaka vie na biso lombo makiadi bango mibale molimo na bango peze pemba na kimia vie madilu vie na biso lombo makiadi milimo na bango pemba na kimia donc vie na biso madilu ayembelaka grand frère na ye lombo makiadi nzembo yaya ngasko na ye koyemba yaya na ndenge ya bolingo parce que babengi biso babebe trop babengi biso bapapa trop babengi biso basheri trop siko mikolo ekomika yaya e sunganga pardon yaya ndenge ozokende boye zonga mpe ata mwa avant yaya pardon yaya nayebi na ngai ozosala nyonso esengi osala mais lokumu na ngai ezali oyo esika okomisanga esika otyanga mais naza oyo yo yaya e nde ozokende mwa tour lelo na kinkolo ekomema nga te na bana donc voilà quoi mikolo j'ai changé comme ça. Ça c'est une bonne chose parce que le public a besoin de ça. On nous fait signe que nous sommes en train de chuter, comme on dit d'habitude, les bonnes choses ne durent pas. Bientôt 60 ans du vieux Chaka Congo. Et vous allez donc d'ici là trop fêter 11 ans depuis création. Il y a l'association Artistes en Danger le 6 juin à totaliser qui 60 ans déjà, donc c'est vraiment à féliciter pour l'anniversaire. Nous sommes en train de chuter dans cette émission, mais sauf personnellement, te souhaite bonne chance. Cette fois-ci, je crois que tu reviens dans le studio, tu as la bien noir et blanc, noir et blanc. On appelle que non, ils appellent noir et blanc. Quand on appelle noir et blanc trop. Ils ont contrat mon baby, c'est non sur la noir et blanc. Vous avez un chiffre 9. Chiffre 9. To botami 9 mois na maman to yina mokili to moni mokila ondengeza
ah mokili yango eza nde boye osali bolamu bato mosusu baondima te olingi okende bato mosusu baobenda o mais kobenda mpe babendi yo wana baketa mosusu na censure basali makambo boye otya nano boye elekaka te basali makambo boye baleleka te kuna trace efungoli makambo basali makambo moko boye otya nano boye nini kuna bamillion de vues na YouTube. Donc voilà, donc tu comprends que na noir yango tondima yango na mabe yango tondima moto mosusu akosala mabe moko boye ememeli yo mpe bonheur donc mokili ezali noir et blanc maboko mpo na noir et blanc.